Mbutu la famille tokota awa makambo esi ebimi bandeko na ngai awa eye somo awa makambo eye kande na lobaka la famille na Congo na biso tolalaka tolamuki na ba dossier ya sika na Congo na biso tolalaka tolamuki na makambo ya sika na Congo na biso makambo ezanga kanango te la famille na ndenge moko ya somo. Bandeko nanga ezo sala pasi kane na lobaka toujours et encore soki makambo ezo sala pasi tokoya tolobi ke no makambo ezo sala pasi soki pe makambo ezo sala nango pasi te en tout cas la famille moyen to lobaki no makambo ezo sala pasi ezate soki lelo toye ko lobaki no makambo ezo sala pasi oui c'est vrai la famille makambo ezo sala pasi ya makasi lelo o tokomi komona na kati ya ba comédien na biso ebele ya ba comédien bazo kufa. Oh là la bolamuki ka boye après un mois boyoki kaka ke non oh ndenge za boye ndenge zo kende ndenge zo sala ndenge bandeko nanga comédien kingandi asali nini akufi la famille e o sala pasi yango sikoyo ka ndenge boyebi ezaba makambo susu ezala toujours malamu soki bomoni ke non ndenge za boye mai ezana na makolo to yeba ndenge nini akosote mai wana Toboy lobby to après lobby ezalate ke non yango tolobaki yango emataki yango ekitaki ekozala pasi ya makasi penza pasi pe mawala famille. Lelo otoye na Jérémy Chabani tango to beta histoire plutôt ya Jérémy Chabani ezate ke non eza sangomoko eza ya bien te la famille eza sangomoko eza ya mabe moi personnellement na yoki yango mabe esalinga bien te yango na lobaki ke no moyen avanda nango ka boye ezate ekozala bien na ya ko partager yango na bandeko na biso mosusu na ya ko solola yango na bandeko na biso mosusu comme ça batu bayeba nini ezoleka makamu nini ezotambola na kote ya ndeko na biso Jérémy Chabani. Et au sala pasi ya makasi parce que un mosusu ka ndenge tozala ka jour mosusu salite olobiki ana vanda na télévision na tala moi théâtre na biso na sekata mo muke na tala mo ba imer na biso na soutenir surtout ba comédien ya mboka na biso mais de l'autre côté makambo susu oyo tozwaka makambo susu oyo tomonaka makambo susu oyo salaka to oyo lekaka na kati ya ba comédien la famille et opesa air mosusu kanda ata guku tu ya continuer ko landa émission na bango ko landa ba film na bango bandeko nanga ekomi ko sila. Pourquoi? Parce que makambo na kati ya ba comédien na biso eza kaka chaque jour. Bolala bolamuki o ekendaki, bolala bolamuki o mutukingandi akufaki, bolali bolamuki o batielaki mutukingandi poison. Bandeko nanga wana nyoso Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimiki toko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection P comprimé, na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyoso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi
sensibilisation kandenge zalaka na système moko bien na système moko kitoko la famille Gafker ayeli biso ba makambo moko ya kitoko Gafker ayeli biso ba solution matakita oyo nyonso je m'excuse et ota la santé na biso en tout cas Gafker azawana azosunga ebele je dis bien ebele ya batu yo mutobelaka mukongo pasi ombelaka libungu pasi mutu mosusu osalaka yo pasi bandeko nanga sucre matakita côté mosusu ba tension en tout cas la famille ekozala malamu benga Gafker asunga yo pona ba couple mosusu bobalani na mwasi na mobali bomona kake no bobota te la famille ekozala malamu benga Gafker asunga bino pona bandeko mosusu kande na lobaka boboti mwana me bomoni ke bana na bino ba olobaka te benga Gafker akwasiste bino na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo na yelisusu na Jérémy Chabani. Ma chérie, ma sido, Jérémy na biso mutu na biso asekisaka biso makasi la famille. Nini ezoleka, makam nini sali keno mama Étoile Inès TV aya kobeta masolo. Ngana yaka na bakombo batu penza te. So yo moni ngana koma mutu seke likambo ezali. Bandeko nanga avant na kota na mozindo ya makambu ya Jérémy Chabani ekozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que tosalaka ba émission ya sika bato sika pe ba kotaka. Yango na yeko sensibiliser bino si c'est la toute première fois ya ko kota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme. Chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi na pesi bambote kandenge zalaka na mama lisi mpitu ya balisi bambote nanga na yemoko mama Eugénie Zemanga bambote na yemoko kandenge tobetaka masolo madame Madrine Mafuta et pourquoi pas madame Judith. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba documents ya quartier, okozwa ba documents ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien y compris les documents. Au pesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tout. Moi sensibilisation kadege zalaka na système moko bien na système moko kitoko la famille ba mapango akoteka yango yo kande na lobaka nga moko sombelaka bana na yo lupango avenir ya bana na yo bandeko nanga yango nde ekontaka ekosala pasi ya makasi soki lelo tolobi kanenge zalaka okufi bakomi kotuna bana na yo wapi ba parents wapi ndako plutôt o ba parents batikela yo bana baoyeba te bakomi koloba papa na mama batikela biso eloko te ndenge toza boye to banda na biso kolala ka libanda
ebele ya baparent bakufa batika bana bazotelengana yango tomona lelo na Congo na biso bana kuluna bakoma na bango ebele. Pourquoi? Parce que eza na baparent mosusu oyo bakanisela bana na bango te. Bamapango eza nango kana $750 ya pamba oza na mwa lupango la famille na ndenge moko ya bien. Voilà la famille kande na obeta lisolo lelo ya Jérémie Chabani. Tolali tolamuki Jérémie Chabani enfin ayepe koloba. Ayepe ko répondre la famille. Bablo mosusu na obanga. Avant na kota kandenge zalaka avant ngana loba na sala analyse nanga na tiela bino nano maloba ya Jérémie Chabani. Biso nyonso tolandango. Et après ça, ndeto koki ko sala analyse. Na sala analyse na ndenge nanga bino pe na ba commentaire bo sala ba analyse na bino, s'il vous plaît. Et ko zala malamu pe ko sunga. La famille. Tolandana no maloba Jérémie Chabani et on se retrouve juste après. Il faut que vous sachiez Gomez la famille Tolanda. Oh Jérémie Chabani. Papa, ota mona kombo ya Simba. Jérémie Chabani oloba. Bêtise olobi na kombo ya Beckham. Somo. Makambo ezali. En tout cas na sengi ba continuer so baza abolimbisi. Eza kobeba. Ma chérie. Kati ya bolimbisi ba. Ma chérie. Na sengi ba bolimbisi. Makambo. Suite ya émission oyo ba rozwa baoyoka pona Gomez. Makambo somo, la famille. Bolanda. Asali réputation ya kombo ya. Oh makambo bandeko na ngai eza somo. Jamais kokende au-delà aloba ba bêtise o alobi wana. Asali bandeko na nga eza kapasi pe mawa. Somo. Peshanga o andima kokende chai coup de pouce. Biso nyonso totali chaîne à Gomez tango peshanga ke jouer kuna. Somo. Auto moni black kuna to natala na black que jouer na Nigeria. C'est ça. Somo. De retour la famille kandeke tolobaka mwa makambo kitoko yumelaka nango te. Oyo ezande message ya ndeko na biso Jérémie Chabani. Na bandi ebele ya batu toutaki koyoka banungunungu, toutaki koyoka ba voice, ba audio oyo ebimaki. Balobi yo Gomez azotonga, je m'excuse, Sylbe Shanga atongi grâce luzolo ke aza defa atongi pe papa na biso Elombe, atongi pe Poutine de l'écriture Belvi Kandi, atongi pe Sila Bisalu. Donc bandeko nanga makambo ezakaka ebele kandenge zalaka. Toyaki komona pe na ba page ya ndeko na biso Gomez ayaki kosenga ba bolimbisi mutu batu opeza sengi bolimbisi. C'était mutu aliboso ezalaki papa na biso Elombe, mutu amibale c'était Exil Peshanga, mutu amisatu Grâce Luzolo et mutu amine ezalaki Belvi Kandi la patrona. Atiaki bolimbisi pona Sila Bisalu te. Pourquoi? Parce que kanenge boyebi Gomez na Sila bayoka nakate. Siko ba o mosusu ba yoka naka yango ayaki kosala nini kosenga bolimbisi. Bandeko na nga na minito eza ya kobeba na kote ya Gomez. Bino moko boyebi soki ba audio ebimi wana deja ezolakisa ke eza mungongo na yo. Eza penza mungongo na yo bandeko na nga omata okita. Wana deja mutu nyonso ayebi ke mama wana musala na ye ezalaki songi musala na ye ezalaka kotonga, musala na ye ezalaka matakita, ezalaka bongo. Et osala pasi en même temps, et osala pasi pe mawa en même temps la famille. Quand ndenge boyebi, tango na bandaki émission nanga mingi nazalaki focalisé sur ndeko na biso Jérémie Chabani. Pourquoi nazalaki trop focus na Jérémie Chabani la famille? Bomoninga mama Étoiline, kande na lobaka naza mwana nzambe. Na sambelaka na yebi ndenge nini ya otambola na sanctification ndenge nini ya obanga kanzambe tango na otambolaka. Parce que mokileza ya kobeba na lobaka toujours lelo to lobi nzamba ko kiko benga biso l'essentiel oyebi ke tango na bando sala be émission nzambe na bando finga mutu te na bando kote la pe muntu ya buzoba te me na bando zongisa batu na nzela ezalaka bongo. Soki lelo na ye na Jérémie Chabani la famille tozala batu s'il vous plaît. Na kote la Jérémie na makambo ebele abatu bamonaka. Soki ya kolobe ezali na koya na kote li Jérémie te Jérémie mbotika Jérémie boye. Soki na monike muto osala mabe en tout cas na yaka kozongisa ye na nzela na salaka bongo. Naka oto na situation oyo la famille eloko na koloba nano premièrement
na ndeko na biso Jérémie Shabani eza que Jérémie toyebi ke ezosala pasi na motema ma chérie masido ezosala pasi ya makasi na motema tango biso nyonso tolanda ba audio wana bandeko nanga esalaki biso pasi esalaki ka yo moko te pasi mais kozala mutu te ke non oya kopelisa lisusu moto ekozala bien te ekozala bien te situation eza ndenge ezali mai esi esopani siko oto koluka na minute oyo eza kaka kimia esala nini ekota kimia penza ekota yokutu Jérémie bafinga yo te to batonga yo te to na audio wana oza kombo na yo eza te je sais que ezosala yo pasi komona ndenge Gomez atonga bato ebele me bato wana bavandi na bango kimia na bakwa na bango sikoyo na kote na yo na osenga na yo pe kimia nzambe ekotela yo kokota na baje oyo te kokota na babuzobo oyo te Jérémie mitala esko oyebi keki lelo oyo nzambe akomi ko eleve yo soki lelo okomi kokende tina baduba osala bagag na yo lelo oyo yo kofongola mwa hôpital na yo Jérémie lelo oyo komi kosala mwa ba voyage kilikili lelo oyo visibilité ya makasi ekomi kokota lelo oyo bandeko nanga succès na côté ya Jérémie n'en parlons même pas zala keba diable ayaka na banzela ebele soki omoni succès ezoya na nzela na yo zala keba na makambo nyonso osala parce que diable akoki ko utiliser n'importe qui n'importe occasion nini pour que okweya alors kokota na makambo te kokota na babuzobo te s'il te plaît kote mosusu pe nalingi kana lobaka ne na lobaka ndenge toza na mokili ezala ba pasteur ko bateyaka biso ezala nani mutu nyonso atongaka ba pasteur kutu mosusu batongaka na basi na bango aza na ndako na ye après prédication mama kingandi to papa kingandi ayaki kotala ye wana baosola na mwasi moni mama wana oyebi ke ayaki kotala nga baza na problème boyo wana eza kotonga na se ya moi mutu oya koloba keno nga na tongaka te eza lokuta mutu nyonso atongaka bokoki koboma Gomez te keno parce que atongaki Ursule Pechanga parce que atongaki papa Elombe parce que atongaki Bellevie te aza mutu c'est tout à fait normal aza mutu atongaka biso nyonso totongaka pourquoi bia biso kotonga na biso totiaka ngo na mupanzi tobombaka ngo me ya batu mosusu nde tolingi tobimisa na poasa botika Gomez avanda s'il vous plaît babino oyo botambola ka muke na kombo Gomez botika Gomez avanda mutu nyonso na se ya moya tongaka mutu oya koloba keno nga na tongaka te to na tonga te aza lokuta mutu nyonso na se ya moya tongaka ezala basi ezala mibali batu nyonso batongaka ezala ba Bellevie ezala ba Ursule Pechanga ezala ba Sila bisala ba papa Elombi bango nyonso batongaka mutu oya koloba keno nga na tongaka azate azala kate mutu nyonso la famille atongaka osalaka pasi na banalise nyonso to na makambo nyonso otu koleka pona Gomez eloko na kosenga na bandeko na biso ya ba Congolais ezake s'il vous plaît tozalaka keba bomoni ba message oto tindaka ya koloba ke mutu kinganda sala kiboye eza na batu mosusu bagardaka ba maloba na biso ba transférer eza na batu mosusu bosololi asilisi na ye adilete makambo nyonso effacer tout eza na batu mosusu aza na mwa 2 téléphones 3 téléphones ayebi ke place kuna nde na bombaka makambo ya ye aobimisa ngo na poasa te me azelika ya moninga pour que un jour aya kobebisa réputation tozalaka keba omoni soki olingi osolola na mutu malamu bosololaka ta face à face bokutani wana botonga na bino soki eza makambo ke non asala appel enregistrement ya appel ezalaka surtout soki osolola na mutu aza kaka oh vraiment yebaka ke no mutu wana azo enregistre makambo nyonso bosololaka na suka makambo wana aobimisa yo na poasa ezalaka bongo alors la famille tozalaka keba
makambo ya Gomez eya kote ya biso ete ya ebele ya batu na mokili, hein, s'il vous plaît. Yango na sengi kana papa Elombe, na sengi na Sila Bisalu, na sengi na Exil Peshanga, ye moko Poutine de l'écriture Belvi Kandila patrona grâce Luzolo. En tout cas botale la ndeko na bino Gomez aye ko senga bolimbisi, s'il vous plaît, botenir rigueur yete aza mutu nyonso asumu kaka. Elle n'est pas la première oyo ya koloba keno aye kotonga batu te pe akozalaka mutu asuka te. Kotonga ebanda lelo te, makambo kotonga ebanda kala. Toza batu, hein? Toza batu. En tout cas bolimbisa ye. Je sais que mosusu to kote mosusu ezo salaka pasi, mais bo tenir ye rigueur te, botala kaka azande konabino, hein? Azande konabino la famille mokile kenda aka bongo pe tambola kabin bongo. Tonton Jérémy sokola na yo maboko na yo na makamboyo, longwa na makamboyo. Ata soki ezo soa makasi alingi abebi sa réputation ya papa Elombe, alingi abebi sa réputation ya Exil Peshanga, alingi abebi sa réputation ba makambo susu bakota kate kandenge moni yango leka na yo na nzela na yo. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana, ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mbongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Voilà la famille, biso tokomi na biso na mwa suka partage na biso kandenge zalaka, toyaki kosala analyse sur makamboyo ezoleka, hein la famille. Soki nanu osabonate na osenga na yo kota osabone, soki nanu kandenge zalaka otia commentaire na yo te kota otia commentaire. Tiela biso ba j'aime, biso to sepilaka na ba j'aime na bino la famille, s'il vous plaît. Ba j'aime na biso, ba j'aime na bino plutôt. Et ça la que vidéo na biso et kendaka liboso, vidéo na biso ezalaka recommandé ya makasi na ndenge moko ya bien. Kandenge boyebi nga ya bino mama Étoiline Inès, bandeko na nga na lela bino fort na lingaka mutu nyonso oyo alandaka ngai. Grand merci na batu oyo nyonso basalelaka nga ba partage. Grand merci na ba oyo pe babengaka nga po na ko apprécier musala on a salaka quoi. En tout cas que Dieu vous bénisse surtout abondamment. Kozala na famille netibino ezato koso wapi kitoko penza makasi. Bye bye et à la prochaine.